Lundi 15 avril 2024, vous êtes tellement ébélé. Yakolanda solo la plus yamokola lelo et bandeli ya semaine la mobisika nyonso. Bozui di baku yakolanda yango mbotelebino. Vice-premier ministre, ministre y intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadikan Konde a salaki lancement officiel de l'opération Panthère Noire week-end et l'équipe vous avez détail na commentaire oui. Police nationale congolaise. Police nationale congolaise. Vice-premier ministre, paix ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadikan Konde a lancé officiellement week-end et l'équipe caravane y a dissuasion. Il y a la police nationale congolaise, initiative Oyozali Kokota, na cadre y a traque, y a ba jeune délinquant appelé communément Kuluna P ba criminel. Monsieur le ministre ya olobami mezate moni na oyo opesi biso mokonzi na biso etikali ya biso nde poto semwelo musala lolenge pene longo bani ayo ngo papa. Bien avant départ, il y a ba troupe bazalaki n'entretien na patron ya territorial na République démocratique du Congo, maître Peter Kazadikan Konde, oyo asengaki na ba policier ba utiliser ba moyens nyonso légaux oyo ezali na disposition na bango na terrain ya ba opération. Société na biso epesi bino exercice ya violence légitime. C'est un privilège énorme. En tant que ministre, nous avons un pouvoir au bino bozana ngote yako iser na violence. Yango société a pesi bino munduki, a pesi bino baïonnette, a pesi bino matraque, a pesi bino pe pouvoir yako maîtriser mutu nyonso azosa la troupe na kata mbok. L'ennemi étranger, les Rwandais, bazo occupé mabele na biso une partie de nos terres. Et ceux qui connaissent, bande kona biso mususu ba congolais, bazali ko sala trouble na katambok, bazali ko troubler quiétude ya ba congolais. Toza na devoir non seulement ya ko préserver territoire na biso, toza pe na devoir ya ko sécuriser population na biloko na bango. Munguna azobunisa biso na est. Na interne bande ko mususu batomboki o babengi bakuluna bazali ko tia kimiate to pesi bino makoki tolobi bozali bingambe na biso obundela biso bo sécuriser biso tozui na moyen de contrainte bozana yango na maboko to pesi bino yango na ebisaki bakonzi na bino awa na lobi trop c'est trop mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboko te tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province Kinshasa ezali miroir ya mboka esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Na tournaye, commandant ya la police nationale congolaise en charge de la ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba pe atalisaki boye. Tozali ko pesa merci na konzi na biso oyo uti ko dote biso na mituka misala pe na ba moyen logistique mosusu pona ko matisa ba mesure ya prévention pe ba mesure ya répression ya police nationale congolaise. Touti ko tambola na yango pona ko tala bisika wana ba makambo ya mabe esalemaka avec ba biloko touti ko soa toko prépositionner yango na ba différents quartiers où toza ko benga zone rouge pour que à la moindre minute intervention il faut écouter.
Voilà pourquoi nous allons annoncer que l'Union se visé au kitisa criminalité na kati ya mboka Kinshasa pe ko pesa ete population nyonso ya ville elala na kimia et à la satisfaction ya bakonzi nyonso ya mboka. D'après patron ya territorial de la République démocratique du Congo, durée ya opération oyo ya traque ya ben civique et ko dépendre na évolution ya situation sécuritaire na pays pe en particulier na ville province ya Kinshasa. Yo Enseignants de la République démocratique du Congo réunis au sein du syndicat Bapesi carton rouge na ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi Basengi na première ministre Judith Tuluka a reconduire été na gouvernement ezali koya ezali ko cours ya assemblée générale bozo ba détail. C'est un carton rouge. Bazalaki na kanda ya kosakana te yangonde etindaki bango bapesa carton rouge. Au revoir et surtout aller sans retour administré na ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique na ba enseignant congolais. À l'issue de l'Assemblée générale tenue week-end eleki, plus précisément mokolo ya samedi 13 avril na Kinshasa, ba enseignant basengaki na première ministre Judith Tuluka azwa lisusu te Tony Mwaba n'équipe ya gouvernement oyo azali kosala. La retraite des enseignants initiée par le ministre sortant Tony Mwaba est un véritable déni des droits des enseignants. Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent à la première ministre d'annuler les actes irréguliers relatifs à cette retraite et de promouvoir un processus de retraite régulier et transparent qui respecte la dignité humaine. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo sur mandat des enseignants exige le départ du ministre actuel de l'EPST du gouvernement pour faible gouvernance de ce secteur technique. En revanche, soucié Yakomona secteur na bango ko s'améliorer davantage, enseignants regroupés au sein de la synergie ya ba syndicat de la République démocratique du Congo, basalaki ba recommandation oyo. L'élaboration d'une politique salariale comme l'unique moyen pour le gouvernement de répondre aux attentes des enseignants et de tous les agents et fonctionnaires de l'État. L'inspection générale de l'enseignement doit impérativement reprendre ses missions régaliennes et assurer sa triple mission, celle de former, de contrôler et d'évaluer. L'organisation de l'examen d'État doit être dépolitisée et revenir essentiellement à l'inspection générale de l'enseignement pour éviter la débâcle de l'édition 2022-2023. Asukisaki pona kosala appel na mobilisation générale ya enseignants nyonso ya République démocratique du Congo pona kolandela de près ba action gouvernementale pe ko défendre cahier de charges oyo ba ko présenter dans quelques jours awa pe ba rejetaki en bloc ba accord ya bibwa oyo ba monike ezali ata na avantage ya enseignant mon côté. Dossier à suivre. Secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya AK47 a gagné ko rendre visite na famille biologique ya José Mbemba, garde rapproché ya chef de l'État retrouvé mort jeudi 11 avril leki na Njili quartier 1. Retour en image. Secrétaire général, il y a parti politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle Augustin Kabouya AK47 a rendu visite et réconfort lobby eleki na famille biologique il y a José Mbemba Mwabilayi, garde rapproché il y a chef de l'État retrouvé mort jeudi 11 avril eleki na niveau il y a quartier 1 na commune Yanjili. Émotion, désolation et tristesse ne et caractérisé qui descendent Augustin Kabouya, secrétaire général il y a UDPS.
Kasesengeli ko rappelé que ezali lisusu fils ya martyr moko nde azali vachement assassiné car papa na yepe akufaka calciné na permanence ya IDPS sous régime ya Joseph Kabila. Kejo Bakuluna pe ba criminel o bakangamaki lobi leki une partie bakokende angenga misusu bazali kokende Kanyama Kasese commandant ya PNC ya ville ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba asalaki annonce nango week-end leki buzo ba détail ya ba oyo bazana prison bango bazoze la condamnation bakende kosala prison na bango na angenga esika bakozwa moyen ya kozwa visite président facilement pe condamnation na ndenge omoni ekozala ya mwa mingi baoyo baza na bakasho oyo ya vrai parce que ebebisaki bino kokanga innocent oyo véritable kuluna batete d'affiche misusu bazokende komata avion yango communication ya lelo ezali ete nyonso oyo baza na bakasho na bino bakokoma awa lobi na poko. Le premier embarquement aura lieu avec le concours des services nationaux. Bao wana pe bazokende Kanyama Kasese. Biloko wana eza kokontinue koréduire sensiblement phénomène kuluna kuna na basité. Lendi biso bamesani kokuta nao ate toza na séjour en bourse avec les unités GMI qui seront désignées, chacun avec son arme et matériel de PNC pour assurer la population à un plateau. Na commune ya Kimbansteke na Siat Kingasani 1 bakangi bakuluna yekiri gouvernement pe ba présenter kibango reportage. Baelemo ya la police nationale congolaise ya Siat Kingasani 1 basalaki musala makasi na butu ya lobby eleki tozali awa na commune ya Kimbansteke ndenge kaka bozali komona boye bakoyaki na quelques kuluna membre ya ekiri gouvernement ekiri oyo eterrorisaka population ya kote oyo makasi na ndenge ya kosakana te. Parmi bango mwana mobali oyo bozali komona ye azali spécialiste ya koyiba ba moto pe a se transformant na président sponsor ya bakuluna yekiri gouvernement yokaye. Ekiri gouvernement Oki gouvernement ozana ekiri. Nainga mtusenge. Nozaki nani te Oza fonction te na kati kiri. Oza komelisa bango ndenge Soza mungu. Oke melisa bango. Po bango za ngeli konde. Na mwe elitinga ya simple. Sima olongwe ekiri nini? Pardon? Je sors de Fumuket. Fumuket. Akati kiri katabali bwa konde. Donc tellement yo ibara moto no sponsor yo no comment tu rolo ba yo no to gérera bango yo ce que vous donc yo na finance na mabona na tournaye commandant Yassiat Kingasani 1 le colonel Kingola pe atalisaki boye soki totindiki bango epa bakonzi aki des droits soki batiki bango biso tolemba te mokonzi ayebi ndenge nini asambisi so belema positif eza te mais ya mbala oyo bakonzi bakomosunga biso oyo nyonso totindiki bazali vraiment eza rare bazonga alors eza collaboration ya makasi mais loo na osenga na population pas aider biso pour na dénoncer ndenge toza boye l'air ba olanda émission oyo bayebi ke oyo ana vraiment ke na yepo na bango message ezali ba parents ba benda bana matoi
en tout cas ba éduquer bango panthère noire ezoya ekosalama biso tokosunga bango ndenge bakondition bakomi awa basali panthère noire soki oteyaki mwana na yo te yo moko okoregrete voilà tout. Ah oui, la police azali kolemba te po na kotrake ben civique oyo bazali kozangisa population kimia boyende ezalaka kejo ekamwisi bato makasi pona pasi mpiaka pe nzala mama azali koteka bana azali papier ya komi bana à vendre. Reportage. Kinshasa makambo ville province ya Kinshasa etonda na ba problème na ndenge ya kusakana te. Mama oyo bozali komona amemi bana boye ye abota bana oyo na mbala moko veut dire mama abeta triplé kasi tellement pasi eleki souffrance eleki mama alobi te koma koki kovanda na charge ya boye mama abimi na balabala akomi papier ndenge kaka bozali komona boye s'il vous plaît mama akomi bana à vendre donc elakisi mama a se décidé ateka bana na ye na prix mangondo on dirait ba marchandise oyo ayaki ko proposer mbongo boye soki mama sepeli nango te zwa oyo mususu pa bimi soki pa sepeli nango zwa oyo mususu pe soko amonani asilisi bana na ye nyonso na koteka kasi esalaki pasi na population oyo bozali komona ki mutu to mama moboti a se décidé kopanza famille na ye boye ata pasi ileki micro epusana pene ya mama boyoka ndenga solaki lingana teka bana pasi eleki ngai moko nalingana teka pasi na ngai eleki nazo sufrir na bana mobali aza te mobali akima naza na kati eglize nazangi sika ya kovanda bana bazobela nazangi kisi ya komelisa bango ndenge lelo nayepa na bino tolukila nga solution nazwi desizio yake nateka bango natikala libre pasi eleki ngai natuna bango pe population oyo balingaki mama malgré misusu bazalaki kotika mwa chweke po na kolesa nanu bana pour un premier temps avant batekama basaki communication oyo anga na sepela ateka acha bona pi combien mangondo eza mbongo ndenge eza wana nasoka naza na mbongo na somi bango bosonga na combien na osomba we eza mbongo mais naza na mbongo te mais na osonga bona bato basonga lelo boye ba votele biso mosomo ko beso mo bakaya boye balobike no bazango bango a charge oyo bakabaka mbongo boke bebisa ba mbongo na babuati ba député o babenga bino ba papa social mutu yeyo soki bo sauver bosi ba mbongo o bokino bebisa bosalisi bana o misatu ezali kitoko boye donc nazokoka baza basi nazokoka te ndenge lobi azoteka bana naza pe parent kasi nazokoka te ngapi na oyo yanga so nazalaki nango te nakoki kozwa ata moko ngapi naza na oyo yanga moye nazwa bana eza te tala mama moboti ata kutu souffrance eleki boyete bana bazali ba marchandise te kemba na bana na yo kemba na famille na yo kopanza bango te koteka bango te tangu mususu bango nde bakozala ba futur cadre ya mboka oyo nanu esalama te kasi zala nelikia ke bana oyo bakoyi pe kosunga yo mokolo moko koteka bango boye te pardon boye te kejo 29e édition et championnat national tout-puissant Mazembe Anglebert a dominé Kilobi, association sportive Vita Club dans le stade des Martyrs de la Pentecôte 2-1, score final. La rencontre explosive entre Vita Club et les TP Mazembe, les deux équipes qui se rivalisent sur tous les plans. En déplacement, tout puissant Mazembe, Anglebert et Lubumbashi, Azoki 3 points, Liboso et éternel rival Naye, association sportive Vita Club et Kinshasa, en s'imposant la note il y a 2-1 Lobieleki, soit dimanche 14 avril 2024, en marge 29e édition, il y a championnat national d'élite dans le stade des Martyrs de la Pentecôte. Magnifique, cette balle piquée des Zimanga Sosé, incroyable. Au cours de la rencontre, Oyo Bakorbo et Lubumbashi, Ndeba Fungola qui score na 18e minute de jeu sur penalty, transformé na Fili Traoré. Oui, il y a penalty. Il y a penalty pour le TP Mazembe. En tout cas, le gardien n'a pas joué la balle, mais plutôt le joueur du TP Mazembe. Les Maliens Fili Traoré face à Farid Ouedraogo. Contre-pied parfait. Fili Traoré pour donner l'avantage au TP Mazembe dans ses classicos.
l'ouverture du score des Corbeaux. Dans la seconde période, plus précisément dans la 70e minute de jeu, Philippe Traoré a réalisé doublé naïe 2-0 pour Natou Puissant Mazembe Anglebert. Pour son coéquipier, belle occasion de Mazembe, le centre à suivre. Oh là là, ce geste pour les seconds buts de Mazembe. Quel bijou Philippe Traoré. Et ce but montre donc l'image de la supériorité de Mazembe. Et oui, Mazembe est plus fort. Mazembe est vraiment plus fort que Vita Club cet après-midi. But, il y a honneur pour Naba Moskovic et Zalaki dans la 93e minute de jeu. Manzou, le centre des Pantoueli. Pour l'honneur. Bouchikira pour la réduction du score. Il peut se passer des choses en cette fin de partie. Bouchikira envoie pour la première fois Aliou Fatih Badara d'aller chercher la balle au fond des filets. Fin de la série de clean sheet pour le gardien sénégalais du tout puissant Mazembe. 2-1, score final. Les deux entraîneurs bataillent Zagui Boye lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Écoutez, tout d'abord, je pense que les deux équipes ont affiché un visage très intéressant, en tout cas sur la première mi-temps, et beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et on avait à cœur de ramener des points, en tout cas sur ce match. On a poussé, et bon, on prend un but contre le cours du jeu, ce qui nous a pas coupé quand même les jambes, puisqu'on est revenu en deuxième mi-temps avec encore l'envie d'égaliser. On voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre notre équipe et l'équipe du TP Mazembe. Je pense qu'on a dominé en première mi-temps, ça c'est ma lecture, mais l'expérience de cette équipe a fait qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont peut-être subi pendant un moment, et quand ils ont pu nous faire mal, ils nous ont plantés. Et puis derrière, après, je pense qu'ils ont géré avec l'expérience des joueurs. Et on a essayé de revenir, on a poussé. On a pris ce deuxième but qui nous a fait mal. Et malgré tout, on n'a pas démérité, je pense, sur ce match. Et si on regarde la vidéo, je pense que vous la regarderez, et je pense qu'il y a but. Peut-être que si on avait validé ce but-là, ça aurait pu nous donner un peu plus d'énergie. L'équipe qui marque en premier souvent prend l'ascendant, parce que les autres, le temps de réfléchir, ils peuvent prendre un deuxième but. Je pense qu'ils n'ont pas abdiqué, mais après le 1-0, ils ont essayé, ils ont poussé. Je pense que la mi-temps sifflé après moment. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Et nous, physiquement, on a baissé un peu pied. Il fallait s'y attendre. On savait qu'on ne pouvait pas tenir ce rythme-là 90 minutes. Et aujourd'hui, on était diminué même sur le banc, parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui on n'a pas pris de risque. Parce que comme on a des échéances encore devant nous, il fallait vraiment gérer, quoi, comme on a dit. Après le deuxième but, là, on s'est dit maintenant on fait circuler le ballon. Bon, malheureusement, on a pris ce but-là, heureusement d'ailleurs que c'était fini, parce que sinon, s'il restait 2-3 minutes, je ne sais pas ce qui adviendrait. Grâce à résultat Oyo, tout puissant Mazembe Anglebert a dit qu'on maintenait une position de leader avec 18 points en 6, sorti par contre à l'association sportive Vita Club à Tikali 4e avec 10 points en 7 matchs. Et que yo! C'est terminé, ils sont au stade des Martyrs. Vita Club s'incline devant le TP Mazembe. Annoncé pour mort international, footballeur zambien Redford Kalaba, ancien capitaine, il y a tout puissant Mazembe Anglebert Azali Nanou en vie, n'a pas soins intensifs. Vous avez des détails, n'élément. Week-end l'équipe international footballeur zambien Redford Kalaba Azalaki victime et accident de circulation mortelle le long de la route Kafwepe Lusaka. Annoncé pour mort, Redford Kalaba le maestro azalaki admis na ba urgence kune sika wapi, état de santé naye ezalaki critique pe ekomi déjà na phase ya kozala stabiliser ndenge médecin o yazali kozwaye en charge atalisaki awa. Mr. Redford Kalaba has been brought here. We just have to get some information
so far from UTH? Yes, actually, the man was brought in around 15:30, between 15:30 to 16 hours. And yeah, so the doctors are working around the clock to ensure that the situation is stable. Yeah, he was involved in a road car accident. I'm sure we're all aware of that. So he's yes at UTH, our research section, that's where he is. So we're just doing the best that we can to ensure that they stabilize him. Yes, but I would just want to refute some media houses that are saying that he died. He is not dead, he's alive, and he's at UTH admitted. Thank you. Thank you so much. Kasi sengeli boye bakemona mwasi oyo azalaki ko accompagner maestro Renfort Kalaba na mutuka akufaki sur place pe ba information ya ba source policière ezali ko renseigner que mwana mwasi wana nde azalaki na volant. Affaire à suivre. Taarifa ikufikie popote pale ulipo. Nahodha wa zamani wa kikosi cha timu ya taifa ya Zambia Rashford Kalaba. Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez tellement aimé à Kolanda solo la plus ya mokolo lelo bo sepela ki na ba image bo pesa merci na papa na 4B Benilo Lazalaki na sima ya caméra 4 fois champion play Israël Mbuya Zalaki wana pe lisusu na assistance bo pesa lisusu merci na vie na nga sa père abatami na sima ya régie ngai na bino tukutani lobi.